Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Ah, tozomo la moto première station na Kabamba. Bakombata basiliki pona tina babimisi kamera kobima na prison te kamera kobima na prison pona nini. Nde yango lomonyi bakombata bapelisi moto ala kabinda na kwa bokasa kabinda moto eza kopela mitu beleka lisusu te. Eza ya koyinda la bokasa kabamba Bokasa kabamba bache moto na ndenge bisi kamera nde yango na peuple basiliki bapelisi moto pona likambo ya kamera kobima boyete na prison. Nde yango na ba peuple basiliki bache moto batumba biloko bapine. Non. Balobi, tant que condamnation est athée, Moutounion soit censé d'abord kozala innocent. Bonsoir. Bonsoir. Ok, merci cher Internet, partout du pays surtout vos amis, ya kolanda biso na ngonga oyo na ba téléphone na bino na ba ordinateur na bino partout dans le monde bozay belé liboso ba ordinateur na bino pona kolanda biso na États-Unis, na France, na Belgique, na Botswana, donc partout na Angola, partout dans la Suisse, wana na Suisse na moni yeme big boss donc Maître John Simao azali patron nanga na pesi ba mbote ebele kuna na Suisse na pesi pe na maman Micheline azali molongani ya Maître John Simao ba mbote ebele. Lelo toyeli bino sujet ya libération ya mwana mboka Vital Kamerhe o biso nyonso toyebi ke bakondanaki ye 20 ans de prison et na mayo etali détournement ya mbongo ya projet 100 jours. Et lelo yo ndenge tozolo baboyi mokola lobby lundi ezalaki nde liberté provisoire ya mwana mboka Vital Kamerhe azalaki ancien directeur cabinet à chef de l'État actuel donc Fachi Beton. Vital Kamerhe azali sous na prison te. Vital Kamerhe azali banda et bato belé bapesaki ba point de vue na bango kaka na émission oyo bokolanda pe tozwaki point de vue ya mwa ya nani ya fumu bifima wazali chef coutumier yepa pesa ki pe makanisi na ye na o etali liberté provisoire ya mwana mboka Vital Kamerhe na plateau na zanga mogote nazali na analyste politique héritier Mapindembi yende toko betane vraiment masolo toko solo na ye na tina o etali libération ya mwana mboka Vital Kamerhe mbote ndeko héritier mbote mingi kiko yosa journaliste munene. OK. Yo makanisi na yo za boni na libération ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo esali vraiment nungu na niveau moko ya kosangana te lobi na butu ba wewa batumbi ba pine babi no Vital Kamerhe kokaye ko bimate. Tozomo la moto première station na Kabamba. Bakombata basiliki pona tina babimisi kamera kobima na prison te kamera kobima na prison pona nini. Nde yango lomonyi bakombata bapelisi moto ala kabinda na kwa bokasa kabinda moto eza kopela mitu beleka lisusu te. Eza ya koyinda la bokasa kabamba Bokasa kabamba bache moto na ndenge bisi kamera nde yango na peuple basiliki bapelisi moto pona likambo ya kamera kobima boyete na prison. Nde yango na ba peuple basiliki bache moto batumba biloko bapine.
Kamere libanda vraiment esimba te, fala zonga. Kamere fala zonga na prison, kamere libanda esimba te. Biso ba combattant IDPS tobo yango. Tobo yango penza kamere libanda. Kamera kobi ma libanda te, kamera la kamera eza la prison. Kamera libanda penza biso ba combattant IDPS tobo yango. Kamera place ne eza la prison. Eza ne boye. Eza boye. Toza la posta kamera zonga na prison. Kamera zonga na prison. Bana posta kamera zonga prison. Bana posta ndia kamera zonga prison. Kamera yibi mbongo mboka. Azonga prison. Eza boye. Lelo Vital Kamerhe a bénéficié na liberté provisoire au cours de cassation et PCA. Yo Olobi Boni. Oui, merci beaucoup Ndeko Kikoyo Sandenge au Pesinga Maloba. Par rapport à liberté provisoire au ancien directeur cabinet et chef de l'État à Outukozwa. Bon, pour Nangai en tant qu'analyste politique, bon, sur le plan juridique, sur le total malamu, liberté provisoire, et ça na ango elo comme normal, parce que pour la cassation, bah précis liberté provisoire à Vital Kamerhe, bah lobi que ezali pour na ba raison ya santé, état de santé na eza malamu te, d'autant que vous trouvez liberté provisoire voilà sur le plan juridique et la kisi que bah bimisi est juste pour na à se faire soigner. À kende na hôpital ya Malonga parce que avaki interné na centre Nganda et pas wapi ya bande ko za traitement na e sikoyo tomba bimisi et la kisike à kende se faire soigner na ba hôpital ya minene peut-être libanda ya mboka nde akoyiko kende se faire soigner sur le plan juridique analyse des andengwana eza eloko moko normal oyo ekoyiko sala mela mutu nyonso oyo aza privé na liberté na e mutu nyonso oyo azwami na prison. Quand on a une liberté provisoire, les juges vont étudier yango, ils vont accorder. Le bon sanité que Vital Kamerhe, avocat nae, singaka liberté provisoire depuis tant que moulaï, mais ils ont toujours rejeté, Lobby l'indinde tu comme on a, juge, bandimi vont passer liberté provisoire et puis tout le monde a une famille politique nae, bandeko nae, sepelaki nae loko. Mais sur le plan politique, ce que tu as là, c'est que Makambo a mondenge ils allaient au Tambola. Alors, tu vois que quelque part, ndengo tu koloba awandeko kikoyosa ba wewa basilika ki balobi Vital Kamerhe abimi po anini batumbi même bapine ndenge wa prendre ngai information wana soki ba wewa ko sa bilo wandengo wana eza malamu te décision ya justice. Bon, tu évites tango Vital Kamerhe babande ko telemela la liberté provisoire babande ko pesa mate. Alors tu évites so bande ko ba wewa wana oyo tangi babande ko sepela ba mona Vital Kamerhe à ça la 20 ans, à ça la 13 ans parce que condamnation na ina second degré ba kitsa yi peine elongwa ki 20 ans et kuma ki 13 ans. Sikoyo bango ba sepela ki akufa na prison, tu évites tango juge atali yango amoni ke santé na eza penza malamu te nde ba pesa liberté provisoire wana nazongeli sur le plan politique omoni ba wewa basiliki batumbi bapine. Alors c'est que quelque part eza na batu mususu bande ko sepela comme on a Vital Kamerhe aumela na prison vi ba grief ou ezaki retenu contre ye notamment likambo etali détournement ya misolo ebele ya l'état oyo esengelaki esala misala ya 100 jours. Alors côté mususu nazongela interview moko chef de l'État conférence de presse moko auté ko sala mikolo eleki na ville ya Goma pendant kazaki na séjour kuna batuna ki pe question moko par rapport ya Vital Kamerhe. Chef de l'État alobai ke Vital Kamerhe aza mutu moko sérieux, c'est un homme intégré akoki koumia na prison te apesa ki ba raison na oya alobaki. Alors eloko wana ekamusaki pe batu mo makasi komona ke mais chef de l'État alobi directeur cabinet nae ava mutu moko intégré ava mutu moko azo mérité mboka eza na besoin ya misala nae. Alors ce chef de l'État ou azali premier citoyen ya mboka a déclaré boye. Alors quelque part moi ba doute pe ezalaki par rapport ya justice ya mboka na biso na oyo eute ko salama. Alors côté mususu toye koloba boye na mboka na biso soki mutu ba pesi liberté provisoire ezalaka
abimi libela yango wana na banda ko zela pour la poser question malamu le roi n'a anticipé donc il n'est pas mort c'est mutabimi na prison ezalaka na liberté provisoire en mboka ezalaka abimi libela to repose exemple ya Bruno Tshibala avant comme premier ministre bakangaka epe azaki na makala era Joseph Kabila n'époque ya président Joseph Kabila tango azaki na IDPS bakangaki après bapesi liberté provisoire après quelque temps akomaki premier ministre donc le lo Bruno Tshibala azaka liberté provisoire mais liberté provisoire à Bruno Tshibala et sali bambule belé tu éviter dossier on sait que tumba tout ba pasola yango Eteni Longondo ancien ministre de la santé batangaki epe na mamboteli détournement ya misolo bima pour na covid IGF asaki même banquette na ye depuis kala Eteni Longondo akota ikacho bapesi liberté provisoire lelo aza libanda to ka elo ko mutelo barasute ndé ngomoni ba militaire ya UNCP bazo sepela bayibi kendenge Vital Kamerhe azwi liberté provisoire wana eza na makambuka ya maladie mais abimi na libela abimi na libela eza système de GMO ki ba ko na biso ba utiliser ba boya ko bimisaka mutumba moko définitivement faut ba utiliser ka liberté provisoire parce que na bato otangi bazwa liberté provisoire to tikala ko mona mon côté cour ebengisi lisu parce que ce qu'on a liberté provisoire donc cour on a posa na yo na moment nyonso tu ya lingi pona a continuer ba enquête na ye mais un mutu mota zonga susu na cour abengisi asali nini boye donc eza ba jeu ya cour bene exactement koloba eza ba jeu ya cour bon to koloba ndengwa parce que crédibilité na justice vraiment eza mingité toujours katango nyonso ndeko kiko mokonza mboka zobelela état de droit justice mboka na biso et sala musala botibité est-ce que musala ya justice ezaka musala ya okanga batute otie mutu na prison msupo ko otie mutu na prison po bakosele makambo msupo ko otie mutu na prison po osambisi mutu wana malamu te mutu se retrouver na prison. Alors état de droit au chef de l'état zoloba ermo boy tokomi omona eza nango le roi moi slogan moko ya pamba parce que appareil judiciaire ya mboka ezotambola vraiment malamu te ndenge uti ko ba mambo ya ba liberté provisoire wana ndenge tuuti ko beta lisolo ya ancien premier ministre Bruno Tshibala. Alors il y a mambo ya régime elekaki ya président honoraire Joseph Kabila et le conduisant na régime et le longondo ya régime to moni ke makambo ngo ezo continuer nango kaka liberté provisoire ezo lokola moyen ya kolamba mo ezate ke Vital Kamerhe au bimi na na prison libela alors ba ko ça va tout cas liberté provisoire mais tant peut parler liberté provisoire ngo Vital Kamerhe a bimi na prison lobby lundi ngana yo total na bilili ba vidéo circulé to moni mona mboka Vital Kamerhe ndenge azo sepela à bonne santé Raphaël a tiré la image oui azo matabe escalier ngana bandoka nsata mususu akobima na chaise roulante voilà nakasa ki Vital Kamerhe akobima na chaise roulante nde bande ko belela état de santé na yeza malamu te il faut mais abimi na chaise roulante te mais c'est tellement malamu kana na prison na makala ils ont ba prisonnier mususu bazokufa na maladie kuna makala ebele abeli ba soins de santé malonge ezate akufi na makala ebele bakufa kuna parce que ba conditions ezaka vraiment malamu te. Mais on est comme le roi moins discrimination pour na ba prisonnier mususu je ne sais pas où ya zana moins moyen na e ako bénéficier na ba soins na ndenga lingi ako sa liberté provisoire moni Vital Kamerhe ba condamné qui na 13 ans na second degré mais asali na ata 2 ans na prison te 2 ans na ekopité yewana bimina libanda alors tu ko juger justice ya mboka na biso sans cause na ba preuve te mais jurisprudence na makamunyo sezali de temps ba ka liberté provisoire to moni batu ndenge ba bimaka na kombo ya liberté provisoire wana bazonga raso na prison te ndenge lobi bazonga na prison te oyo Vital Kamerhe ndenge abimi wana soki batiki ye peut-être akende ko se faire soigner libanda ya mboka to kozela tango kozonga ya mboka to mona procès et continuer ou bien en attendant procès ko continuer ye akoyi kozonga na prison soka uti na poto ou bien awa ba soigner na clinique Ngalema to na cinquantenaire ou bien na mikila poto tango ofuta ticket na azongi na Kinshasa et si kana il faut ça na makala azonga na makala en attendant poursuite ya procès mais na ndimite ga ozonga na makala so ga poto peut-être tout le monde est libanda azonga na ba champagne na vraiment ndeko héritier mutuna moko ye eza mingi ça makana ba politicien ozana nzoto makazi
Maintenant, bakokanga na détournement, bakanga na moi gaffe moko boya koti prison makala, ba déclarer état de santé mobulu, santé nini bobo. Oh, ezana batumsu ba sala ba 20 ans, ba 15 ans na prison na, ba santé na bongo zaka malam. Ezaka théâtre ya ba politicien ou bien ndengeni. Oui, ezali eza arme moko lourde, arme moko ya destruction massive. Arme moko oyo ba politicien na biso belé ba utilisaka. Alors, ils ont un cadre de la liberté. Parce que, ndeko kiko, na makala wana, ceux qui kangio, à tous en ambon, mais liberté, ça la liberté. Talan de Kowili Bakonga, Abimi, Karambalamoko, à ceux grâce présidentielle, Yamayu, il y a ceux qui Yamayu, grâce à eux, ça la polémique. Grâce à Yango, il y a Wili Bakonga, Mbalamoko, Wili Bakonga, Yawana, a sauté Mbalamoko, à qui n'a mis qu'il y a poto. Alors, pour vous dire que liberté, ils ont la Kailo Moko précieuse. Mbalamoka bimi ake poto ba politicien belé baya kaka na raison na état de santé pour ba bimisa bango mbalele ki na régime passé to monaki ndeko Shekoko bakanga ki pe azaki na prison to tagi na ba vidéo to moni ndeko Shekoko azo sanza na makila voilà sanza na makila alors to éviter mutu wana tanga bande ko sanza makila so na bande filmer ou bien ataki caméra na e ate téléphone na lobby na bande sanza makila na mise à image pour na publier image voilà ba mona que vraiment na obela maintenant on ndeko Shekoko abimaki alors tu vas causer la peine tout monde est abimi à la chaise roulante mbalamoko abimi en bonne santé tout le monde qui peine de Franck Diongo avec na prison na régime à président Kabila tout le monde qui a zola na bambe tout bazo perfuser en tout moment maintenant abimaki na prison en bonne santé dernièrement premier ministre honoraire Augustin Matata Pogno Yepé tango justice a comment koluka rotsai maboko tokaki batie poison il faut qu'il y ait poto mais sikoyo tango akepe poto te alors tu éviter ba pesa biso pe résultat te ba poison ngo ezalaka tu ezate ye wana lobby azaki na Sénat azosenga na bati lukwebo azongisa ba immunité na yo kiende ngazolo ba malamu alors doli makambo lisusu oya azaka ministre provincial ya intérieur azana clinique ngale makuna donc azotamboana na bakouloir oui bato bakingale bazomona azotamboana bakomi pe ko réclamer pe liberté provisoire na e pour bien ni atika ye moko donc la bato état de droit donc na éviter ndeko héritier ba chance ni yozo pesa vraiment na état de droit pour le moment ba chance ni yozo pesa bon ali ndenge yelaki na lelo vraiment donc ba chance ni yozo pesa bon état de droit ndenge chef de l'état lobela ki on bandeli bisogno sotovaki na moi lueur et espoir bisogno sotovaki que non le roi chef de l'état zo prôner état de droit tout le monde nango vraiment et ça musa nango mais à la ligne où vont les choses au moins que moi dérapage comme ko sala mamingi ba dérapage comme ko sala mamingi surtout côté à bande ko na biso ba juge makambo zo tambola vraiment malamu te tout le monde que justice est toujours instrumentalisée ba homme politique bato ba diriger mboka baza ko influencer justice bolimbisi soki muto bango balingi bakoyi ko appuyer na ndenge moko boye muto bango balingi te bako bimisa pe na ndenge moko boye mbala moko muto wana ba diaboliser ye akina makala donc état de droit ezotambola ndenge tolingaki te na oti otangela mo bakai belé eteni longondo babelela ki awa détournement ezalaki na fond ya Covid IGF a vérifié tu dis que IGF lelo azali lisu ya mukonza mboka rapport à IGF soki bimi alors mbala moko il faut justice azwa dossier wana alors mais soki justice azwi dossier wana tozomona influence ya ba homme politique na makambo ya justice ndenge wana eza malamu te totangi ka ya eteni longondo esika procès salama eyebani te ndenge abimi wana liberté provisoire ya eteni longondo toyebi te ye abimaki mpo ya nini ya Vital Kamerhe ekuti toyoki batangeli biso état de santé entre guillemets mais eteni longondo mais influence eza pe na dossier pe ya Vital Kamerhe na justice influence ezali influence politique vraiment ezali ndeko kiko imaginez-vous directeur cabinet ya chef de l'état ndenge toyebi na Afrika parce que na Afrika wa justice vraiment ezaka na influence wa homme politique tokotanga na mikili ya poto moi na mikili ya poto kuna
mais président c'est balobi batie na disposition ya justice tout mon influence te na mikili ya poto vraiment bango kuna nde bisika état de droit vraiment ezali mais na mboka na biso na continent na biso na Afrique justice ezalaka manipuler na bato bazo diriger mboka donc bango ndeko lobi Vital Kamerhe directeur à cabinet à chef de l'État à l'époque juge nini procureur nini yakoyi ko signer mukanda ya kotia na makala soki influence politique ezate est-ce que yo ndimi on directeur à cabinet à chef de l'État yo juge ozwi ka na ndenge na yo osambisi yo moni kaza coupable ozwi risque wana ya kotinda na prison sans que mukonzi na ye alo c'est que faut influence moko ezala influence faut ezala parce que toyebi ba juge mboka na biso toyebi ba procureur ndenge nini ba travaillaka influence faut ezala muta ko bimande wana te ndeko kiko yo nanga peut-être que celui to sali mbeba boloko ya biso to na biso na influence ya makasi te na mboka voilà wana vraiment ba juge ba hôtel ba habiter ndeko kiko a violer ndeko kiko a ibi ba kotia na makala kuna au purger peine na yo mais za ba prisonnier mususu oyo esengaka il faut yoka elo nini hiérarchie lobby si Vital Kamerhe kendaka 4e limité wana zongaka te influence politique ezalaka si liberté provisoire oya bande ko senga mikoyeleki bande ko pesa été ba yebi sikani bande ko tuna INC asala ba marche asala ba prière ba gêna liberté provisoire ezwa ba yebi ba procureur wana ba yebi sikani bande ko tuna ba za instruction pour na pesa liberté provisoire o ko pesa ngulungulu te parce que Kamerhe aza n'importe qui te ezan ndenge Willy Bakonga wana ndenge ba pesi grâce présidentielle entre guillemets soki ya lokuta soki ya solo tuebite ndenga bimi wana est-ce que Komba Willy Bakonga wana tie kota na liste directeur à prison abimisa ye ezaka par hasard ezate esika kombo wana etiamaki eyebani kombo wana place etiamaki benfuso place epesamaki eyebani ti Willy Bakonga bima kende ndenge moko pe ya Vital Kamerhe ti mbalo bandimi liberté provisoire wana papa juge wana ba procureur wana ya cour à cassation bavandika bango balali balamuki babite Kamerhe mukanda yango liberté provisoire mais oza makambu na yo okoza makambu na yo papa ba prisonnier nyonso bazande moko te okoza makambu na yo olalo lamuki ka Kamerhe bima liberté provisoire état de santé chaise roulante ezate ye wana azobima azoyambana bato azomata escalier mais tala ba vidéo na ye tango azaki na centre ngana okanisa lobi akokufa solo oyo abimisi ye te akokufa ngambo ekozana bato batiaki na prison o eza ndenge wana te ok tozonga mwa moke parce que namoni obeti mwa sete mwa moke na libération ya ndeko Willy Bakonga malgré toza vraiment na sujet na été Willy Bakonga wa bénéficier qui na grâce présidentielle même ministre de la justice azata na maîtrise ya dossier wana te o lelo esali que directeur ya prison ya makala ke ndoza suspendu est-ce que muto ko bénéficier na grâce présidentielle ministre de la justice a roza le courant na ngoti non je ne pense pas naza juriste te mais moi matière to yebi biso en tant que analyste politique et puis journaliste les soso ministre de la justice a yebi makambo ya ndeko Willy Bakonga parce que tango liste salemaka pona bato oyo ba bénéficier grâce présidentielle bato baza éligible pona kobima na prison mutu ya suka signaka ezali ministre de la justice ministre de la justice nde akosini mutu asuka ata ye moko te mais ba service na ye ba conseiller na ye ba directeur à cabinet na ye ba kotala ba liste oyo euti na ba procureur bisika oyo ba poni que bato babima ndeti procureur après ya cour d'appel ya Gombe tango ayi na liste na ye et okene mbala pas directeur à prison te pour abimisa bato ou bien procureur ya cour à cassation pe soki azali habilité ya kosala liste oyo ya bato barobima et okene mbala pas directeur à prison te ministre ya justice akosigné nde ba signature nyonso wana soki ekoti directeur ya prison aza wana ka pona ko exécuter et puis directeur ya prison aza mutu ya kosakana te aza mutu oyo ayebi authenticité ya document azo maîtriser yango document oyo place euti baponi ndeko kiko baponi ndeko héritier mapindeni baponi ndeko Igor Nsinge nde babima na prison ba bénéficier grâce présidentielle mais auto qui va suspendre directeur à prison mais une fois de plus eza théâtre une fois de plus eza théâtre et eza scénario moko ya mauvais goût parce que directeur à prison a sali liste te directeur à prison a exécuté liste na bino euti libanda
directeur à prison peut akangara mututé directeur à prison a bomba ka ba bato oyo la batu babi mutu ya yibi mutu ya violé mutu ya bomi moninga bangwana bavanda na prison mutu na mtazana na dossier na ye Kiko azana dossier na ye bakatelier 10 ans Igor azana dossier na ye bakatelier 5 ans mukole okoka directeur à prison akobimisa ye sans problème po azana dossier na ye bi ke mutu azaki condamné na 5 ans d'emprisonnement mais oyo salemi eza théâtre bokoki kopakola bere nyonso na directeur ya prison ya makala te bokoki kopakola ye bere ndenge wana te kobebisa mosala ya papa bato eza malamu te ministre ya justice nde il fallait assassiner balobaka vérité na peuple ntango osali eloko mabe botoyebi ke l'erreur est humaine mais berere mosusu ezali mutu asali erreur to azwi kaniaka na ye asali likambo abandi koluka maillon faible c'est-à-dire mutu oyo aza na poids mingi te mutu aza na influence makasi te ata tobeti ye fimbu mutu akotela ye aza te lokwa directeur ya prison aza mutu oyo akoki koloba na micro te aza mutu akoki koya liboso ya caméra te a se défendre wana eza domaine mosusu eza domaine mosusu azali mutu ya l'état batie pembeni mais ezali théâtre ekoki kosalama ndenge wana te ministre ya justice nde il fallait ayebisa biso soi-disant erreur wana esalami ndenge nini soi-disant erreur wana esalami ndenge nini et puis eza na niveau nini ti bake kobeta directeur ya prison fimbu eza eloko moko malamu te nde bazolakisa biso bathéâtre oyo bango bazosala mpona koniata bamaillon faible oyo baza na makoki ya koloba te alors biso lokola baanalyste politique nde toza na makambo ya koloba biso toza lokola bavoix de sans voix nde tokobimisa oyo nyonso ezali kosalama ya mabe tozali koloba yango publiquement mais directeur ya prison akoloba te mais oyo esalameli ye eza kaka bere bapakoli ye na mbebo bato mosusu nde balie mafuta balie ngulu bapakoli ye mafuta ya ngulu. Merci cher internet ndenge bozolanda biso wana ezalaki bapropos ya analyste héritier Mapindembi alobi ke wana ezali théâtre oyo ministre ya justice azosala na dossier ya mwana mboka Willy Bakonga donc aponi neka directeur ya prison maillon faible nde ba frapper parce que ezalaki bitumba banjoko njoko nini akoka kokwea batala ate mboloko koya donc directeur ya prison yenda bimangi mboloko yango moni akoyi na dossier ana mboloko akosala ni akokufa mbala moko oui tokende na régie to zwa interview ya ndeko fumu bifima yepe apesaki makanisi na ye na liberté provisoire oyo mwana mboka Vital Kamerhe oyo bapesi na cour de cassation. Bon, d'abord les procédures judiciaires et puis je crois qu'Azaki en appel na cour de cassation par rapport à la condamnation à Zouaki et ce qui procédure est que les faits Kassali pourvoient Kazape a la possibilité de bénéficier d'une liberté provisoire ou conditionnelle. Je crois que Kaza Congolais comme tout autre Congolais qui a aussi droit à avantage judiciaire. Donc, je ne pense pas que cela peut poser un problème. Libre à lui à répondre à la condition PCA et aussi à la justice il a clôturer ces dossiers comme ça au moins sort qu'est-ce qu'il doit à quoi il doit s'attendre mais en attendant bon Azapé a droit à bénéficier d'une liberté et ça là que Azopé mon pépé famille à la plus pembeni naie et pourquoi pas à négocier aussi bamagambebele. Je pense que l'eau est à la capacité, bolingi une chose et son contraire à la fois. Hein? Ozo, bolobi non, mutam matasun zeta mangate. Et puis après bolingo se plaindre de ce mutama. Aboy comme matan zeta manga. Non, balobi tant que condamnation est athée, mutunyon soit censé d'abord kozala innocent. Et pendant que ça là-bas pourvoi naie, Azapé a droit à bénéficier d'une liberté qu'on appelle conditionnelle ou provisoire. Ce qui lobby tribunal et kati makambo ya suka qui ba condamné, on dira pourquoi ba condamné. Ce qui na tribunal la suka ba acquitté, ba pourquoi ba acquitté. Il faut pas ba tuba comme ça on le voit passion. Bokangami bon, hey, te va robi maté. Non, il faut que l'on la ba passion, il faut que l'on la ka esprit wana ya ko telemela la moto. Akoki kozala azwaki mosolo ya solo. Akoki pe kozala eza na ngoyete za mutu mususu. Tout ça peut erreur et compréhension. Nous sommes la justice mute kokata. Mais tiba kende kokata
tina ya kolata likambo ya mutu eza te na banzi yango kaka nde tokopesa comme toli abimi parce que ou akobima parce que liberté provisoire eza droit na ye mais aussi mitema ya kokita mokolo tribunal ekokata so bakondane azongi prison soki balobi ke no azalaki na likambo te avant di pepa na ye nde yango tokoboma mokili mpo na yango no mais eza effectivement important pour les Congolais, na tango Congolais passe leki, na tango yo passe leki, na tango yo mosolo même ya muke bazako lukango, et ça peut normal que Congolais à la mission ya kofungwama pour eloko nyosa muke ba ezo kenzeleni. Et ça peut droit ya Congolais. Tout comme ça peut droit ya Camere, ya ko bénéficier de sa liberté ti ba kokata soki azai ya solo to lokuta coupable. Voilà. OK. Merci ndeko héritier Mapinde mwana tuoti olanda fumu bifima yepa pesi makanisi na ye et moi lilobeko zala nini par rapport à déclaration ya fumu bifima oui aza grand chef coutumier azali président ya au conseil ya ba autorité traditionnelle et coutumière ya République démocratique du Congo pe ya Afrique aza mutu munene on a respectaka mingi na pesi ombote mingi les grands chefs coutumiers fumu bifima et siko zali na sire oza olanda biso alors point de vue na ye on a respecté Ango à ce pays mingi pour la libération il y a Vital Kamerhe bien que pour provisoirement et là point de vue na ya pesi a lobi que batou ba olingara quelque chose et son contraire mais on a respecté point de vue na parce que to kende to zonga Vital Kamerhe azape papa ya batou azali na famille munene azana bana oyo bazalaki peut-être stressé ya komona papa na bango kokatela 13 ans 20 ans avant et puis 13 ans après ba militant naé ba partisan ya union pour la nation congolaise bazali wana ba sepeli eza papa batunde abimi na prison et loko ya komona mabezalité soki biso to critiquer na voler mususu ndenge makambo yango eza kotambola mais pour na Vital Kamerhe et loko ya mabe ya kolobezalité ndenge mfumu difi mapesi point de vue naé atanga ipeso ki nazaki ki na place ya Vital Kamerhe na prison et que na bimi bande konanga ba kosepela alors bakolinga te koyoka mutu oya moni mabe par rapport ya kobima nanga ndengo lobi de kay ba oyo batumbi ba pine balingi te Vital Kamerhe bima bon peut-être na koyo lo ba pona ba wewa na place batumba ba pine peut-être bonga ba kotuna ba tuba Vital Kamerhe ba monsieur point nini bon na ebité elo na koyo koloba yango na ba nyonso tu balandi biso okoki ko résumer nyonso tu to sololi oui ko résumer ngo bakoki ko retenir nini na ba dossier nyonso tu auto sololi apo to komi déjà na soka oui eloko bande ko internaute bakoki ko retenir par rapport à entretien na biso ezali que Vital Kamerhe a joué liberté provisoire nde bakatela ke 20 ans na premier degré 13 ans na second degré alors a joué siko liberté provisoire lo retouré koloba ezake pour la crédibilité à justice ya mboka na biso esengeli tomona Vital Kamerhe soki asilisi kozaba soins de santé na ye ezala na mboka na biso Congo soit na mikili ya poto tango akozonga awa azonga na makala esika o bakangaki ye soki procès ko continuer soki ba avocat na ye ba continuer osala appel ndenge babandai kosala ekozala sikoyo malamu parce que tango ba juge ba pesi liberté provisoire ba signifier bien ezali pour des raisons de santé balobi état de santé na ye eza malamu te il faut azaba soin moko approprié tango Vital Kamerhe akozonga il faut azonga na makala mais surtout moni azongi a continuer kovanda na ye kana ndaku na ye wana tokoloba ke justice azo continuer kosala ba théâtre na ye liberté provisoire ezalaki kaka pona kokosa bato ezalaki pona kotia bato poudre na misu alors wana ezali eloko mosusu koloba ezake ka nde tolobaki état de droit même mokonza mboka alobaki yango ke mosala ba juge bazosala aza vraiment satisfait na ngo te parce que ba juge ntango bazokanga mutu bolobi ke mutu ayibaki misolo ya l'état esengeli mpe misolo yango ezongaka parce que bato bazoyiba misolo ebele ba millions de dollars nde bazotonga bandako mpe ba immeuble ebele ezokomata na ville ya Kinshasa ezali mbongo ya ba contribuable congolais oyo bato mosusu baza kozwa yango na ndenge ya mabe donc esengeli babotolaka biloko oyo etongamaki na misolo ya moyibi mais tozomona yango te nayebi te Vital Kamerhe to bakatelaki prison wana
balobaki mpe makambo ya kobotola mwa biloko. Alors nayebi te nakoti na dossier wana mingi te nasali enquête te mpona koyeba est-ce que biloko balobaki bakozwa yango est-ce que bazwi yango point d'interrogation. Nde eloko bato ebele baza komituna yango wana misolo ya leta esengeli barekiperaka yango ezongaka mais on dirait ezozonga te. Eloko bandeko bakoki koretenir yango wana. Basalutation na yo. Merci mingi ndeko Kiko napesi mbote mingi na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na bisika ebele na mikili ya poto. Napesi mbote mingi na petit frère na ngai Dakin Ngulungu oyo azwami na mboka Van kuna na France. Napesi mbote mingi epai ya petit frère na ngai mosusu Hervé Ngulungu. Napesi mbote mingi na ba concert na ngai ya Info Lingala, Nathalie Kaila Kapenda, Nadine Asona, et puis bandeko mosusu pe ya Info Lingala, Christian Kiangebeni, Fabrice Lundombi. Napesi bango mbote mingi Domi Bendelo Ngwanza oyo basara musala kitoko kuna na Info Lingala, et puis ndeko na biso Igor Msingi oyo a filmé émission oyo na ndenge ya kitoko vraiment na ndenge moko professionnel. Napesi pe mbote mingi sans kobosana libota na ngai madame na ngai Yolande Ibele, moi na ngai liboso Joyce Mapindemi, Erlande Mapindemi, Yami Balé, et puis Yami Sato, Ebriam Mapindemi, et puis Anushka Mapindemi on a bengaka la maman de papa. Donc merci mingi pe na yo ndeko Kiko ndengo sepela ko yambanga na émission na yo ezala mbala ya suka te tango nyonso tokoleka kosala ba analyse pona baimboka surtout ba congolais mingi ba vandi pe na mikili ya poto balandaka bino na chaîne na bino ba continuer kolanda pona koyeba makambo eza koleka na mboka. Merci cher internet bipa union surtout bozomi partout dans le monde pona kolanda biso na émission na biso ya bino o bolingaka mingi vérité na politique ouais lelo to yambelaki bino analyste de politique ndeko Mapindembi o to betine ba masolo bino moko bolande mo na bokebi émission na biso ekomi na suka to bosanité ko pesa mbote na sima ya caméra wana tozomona Igor Tsingi oyo asalike babililu ekomela bino kitoko vraiment na banda kuna bino na pesi pe mbote na ngai ebele epa ya boss de boss maître John Simao wazola na biso a partir à Suisse na mwasi na ye maman Micheline donc ba mbote ebele vraiment mbote ebele aussi ming vraiment na pesi na rédaction mobimba ya Congo Suisse pe ya vérité universelle na lingi bino mingi botikala malamu tokutani na numéro 6. Merci. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la révolution. Congo oyo ngai naningi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.